Fondation Bols vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. Tozana bamalewa tokuti nice azolamba awa pondwa madesu aobalola na mafuta aolamba foto tomoni mpe mwa piodi na biso bachenchar siko olingo tia mafuta mafuta lokala na chebe na chaki pe da mungwa ai nina yo sofa nina yo kata demu voilà na polua madesu mwa mafuta ebalwama loko de papa pardon bakuse tozana yaya na biso aza étudiante avant que les classes abetaka mwa pe boye façon de vivre lambaka boye po mwa minerval emonana ya kosenga pasi ye moko asalaka na motoki ne sikoyo obakisa makala lelo toye kosipala mosu eya na kati bosi bolami biloko mosusu tokoyaka kodécouvrir nga mpe lelo fona lia na malewa talaka malewa étudiante kitoko waka na malewa ya baétudiante donc tala kaka kitoko makasi nde nalakisa bino étudiante na kati ya malewa donc toyebaka koluka mwana vandi alobi non nasala ni stratégique na bando sala malewa mbongo minerval emonana poto mpe boye bapesaki mwa loboko na bandeko mpe mpo mosala ezaka ebele koto oyo mpe fufu ezobalona baobalola fufu yango masango na manioko no baklient balingaka ezala mélange voilà donc bino moko osala semoule après banitisi yango komi semu tika koloba ya biso moko mpenza kolia kitoko bio et naturel voilà mama lewa lelo nga mpe na kolia malewa ti talaka bamalewa lelo ya bien ya propre yango nde mpenza epesaka mwa plaisir ya kolia kwa nga nzela ya molai me natelemi na bamama lewa na biso toluka mpe eloko ya kolia mama lewa oyo kwisu bien soso oyo basoso mpe bokalingi toyo madesu moi mpe madesu nde bato balingaka fort yango mpenza eza préféré ya bakinois oyebi mpenza geberka mpenza soki madesu ya mama lewa te aliaka te soki mpe ye alobi o bosombe kuna te ayebaka deja aza ya sika
donc yango wana omona yango balela madesu no donc ezalaka ya sika ndenge eza mpena sika na sukani nango tuka elobaka moko mosusu basombeli alobi oyo yango te taka ndenge osombi yango liango yo moko oyo yango te nayebi mpenza ya mama ndenge alambelaka seko mponaka nde kalite bamisu balingaka bango quantité azwelele c'est ça bozaka mpe na nini te botyelinga mpe nake kolia na ngati bozaka na nini te baisage osombi te ekonomi kaka talaka yo tekaka mwa mileki mpe fo ezala moko tosomba isage oteka mo 100 francs osombi moto alingi ekosala bongo po mosusu olinga amemango na ndako 100 francs nyonso botyele nyaka na sani na ke nanga nango lokwa naza na nga wa boye pa makopine esa bosiko nde bokangela moto aoke mwa mosika Josephine yo lie na basani osiko sani nanga bonjour papa ya sol namona mpe bato bakoma mosusu na ndako alambi ne fufu ayene malewa ayeteka kozwa surtout ke basi bayebeli omoni bato nyonso balia nimporte où te monti biso kasi fali otielanga loso na sete tiao wana epesaki nini lisusu eza nangeka namola biloko amamalewa mbisi ya mai ya mai mpe bien yango mpe combien 1000 francs yo oyebaka nalingaka ya mbisi ya kokauka leo mpe nakomeka ya mai tite totalaka banzungu ya mwa malewa lokola asepeli totali atomoni soso voilà kuna pilipili pondo ya madesu eza na moto baloso mpe eza banini voilà biso toliaka na biso nimporte où te soki donc totelemi awa kande nayebisaki bino talaka étudiante donc biloko ne eza propre biloko ne eza bien yango mpe na bakini tosepelaka toponaka bisika kolia toliaka nimporte où te so omoni moto atelemi seke ayebi mpenza donc mare aprotéger biloko ne kitoko soin atia yango na kati ya ndako ndeti boyoka bamalewa na biso yango wana moto mpe aye na sani ne kutu alingi asomba pondo ya madesu akende kolela loso alambi na ndako donc c'est-à-dire ezalaka ere moko boye vite fait okitisi na nzungu no te esika ekomi moke mama leo olobi oyo babenga snok nameka ngo olobi ana kini babenga yango ndeni azaka molai d'accord sava tielanga mpe nameka na lelo mpe mbisi po tellement nasombaka ya kokauka lelo nameka nano ya mai osangisi nani epina natie ngai donc tokele ya snok lelo mpenza na nganda mama étudiante talaka bino moko propre makasi nzinzi ezalaka te biloko bien protégé nde mpe omoni nzala ekangi ere moko na nzela totelemaka tole voilà lokola eza mpe pene na moninga na nga mama tielinga na sani na baluki na nsima yake lepa moninga voilà à suivre. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls.
pour vos bombers en paille, passez commande chez Fashion Balls. Bombers. 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 At Fashion Balls. Bombers. 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 At Fashion Balls. Pour commander chez Fashion Balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion Balls. My feet, it's now or never, 'cause the future's open wide. Très heureux de vous retrouver très nombreux le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne. Up the wind, clouds break, the shadows start to fade.